Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini bakan mbata basilaki ko maltraité bango na la police hollandaise pona kotalisa ete bizaleli na bango bato nyonso bazali kosepela na yango te. Bandeko babolingo mikolo elekaki toyebisaki bino ete ebongi malamu bakombata basala keba po ete makambo oyo bango bazali kosala soki basali angele te un jour bakomona ete lit na bango wana ekozwa ampleur mosusu po ete bozoba eleki ya tro. Bandeko babolingo bato oyo bazali na système soki bamoni ete batikeli bango mwa vide moko oyo babengi ata mwa liberté bango bakokomisa yango lokola libertinage ya kosala n'importe quoi. Bandeko babolingo bato oyo bakendeki na Hollande mpona bamarche basali marche na bango pacifiquement. Police azalaki wana kaka mpona koencadre bino moko boyebi ndenge situation yango ezalaka. Mais tellement lokola police atikelaki bango temps po ete basala marche na bango bazwi yango baprofite bakomisi yango neti libertinage bakomi komona bapolisier neti bazoba bakomi meme kolanse bamo ya bainsulte mpe kosala bageste moko oyo neti bakomi kolinga neti komata likolo ya zolo ya bapolisier. Me babosani ete bandeko ezali na bamboka oyo ete bino bakon mbata bokoki kosala liseki me na bamboka mosusu pe liseki na bino wana ekoki koleka te. Baliseki na bino wana bosalaka yango na Londres tango mpe boyaka na Belgique bosalaka yango me babelge batikaka po ete bayebaka ete bakoki mpe komaltraite bino na moma moko me batikaka kaka po tala kaka mpona kosala bapolémique te na kati na makambo na bango. Na France pe bafrançais ndenge ezali wana nanu mpenza bazweli bino mpe mesure ya makasi te me bakozwa. Me Allemagne, Suisse kuna nde esika liseki na bango ekoki komata nzete te mpo kuna soki awa na Allemagne soki balobi marche bapesi bino autorisation bozali komarche bokorespecte kaka ndenge mibeko bapesi bino. Bokomi boye na kwe boye balabala boye bokokota bobimi balabala boye bozongi boye boza kolanda kaka bainstruction ya police. Soki bakomi kosala babozoba neti kodevie bandeko awa deux fois te.
deux fois te awa ba jeune na bino neti ya ba jeune ba congolais ba sala ka deux fois te bomoni kutu telanga na Hollande balingaki babanda kokotisa buzoba mingi na makambo na bango ya marche omoni ndenge ba policier na ba fieti ba combattant ba pesi bango discipline pona kotalisa ete oyo lit oyo bango bazali koloba bazali komemela bato bozoba nde eleki ya mingi bandeko babolingo nakotalisa lisusu eloko moko tango biso tobetaka tolo tolobi ete biso bakongole na poto tozali na bato ya mayele mpe tozali na ba avoka oyo bazali kokende kosambela bato me bandeko babolingo eloko ekamwisaka ngai nayebaka te soki ezalaka lokola koloka to ezali nini tomonaka ntango nyonso ndenge mwana mobali oyo na kombo ya Alongo oyo alobaka ete soi-disant azali avoka yende asalaka alandelaka bato bamakambo ya badossier bandeko nayebi te soki Alongo wana mpenza azali avoka oyo azali mpe na biro na ye mpe alandelaka bato badossier mpe alandaka mpe bato na tribunal nayebi mpenza te bandeko mpona nini alobi boye bandeko babolingo oyebi ete eloko oyo babengi escroquerie na poto eponi moto te eponi mpe moto alataka cravate te oyo aye liboso ya bato baza komona neti moto ya malonga eponi mpe ministre te ntango mosusu bongomona ata mosusu ministre moko bolobi ya ministre oyo likambo oyo ke po ete ozala esco oyo na poto ekomi nango kaka kalai ngangu kalai tekiniki bandeko bino bosi bomona moto nini aza komibenga avoka mpe likambo yango ya avoka eyaki kaka komata nzete mokolo kaka oyo makambo ya liwa ya Armand Tungulu ebimaki nde tokomi koyoka ke maître Alongo bandeko bino bosi bomona avoka nini depuis aza na poto tina ndenge tokomi lelo azalaka kaka na dossier ya mutu moko dossier yango ya nani ya mama Armand Tungulu bandeko eloko ekamwisi biso soki totali malamu bato oyo ntango bakendeki komarche na Hollande bakendeki na sujet ya Kabila dégage bino moko boyebi bamakambo ya Armand Tungulu tango bato basalaka bamarche mwasi Armand Tungulu apesa mikanda bakoma bapesa na ambassade ya États-Unis suite kuta azwa te azwa lipapu na yango azwa badossier apesa meme na ambassade na parlement belge azwa lipapu na yango azwa badossier apesa meme na baassociation azwa lipapu na yango me eloko ekamwisi biso bandeko tango bato oyo bakendeki mpo bamarche balobi bango bakei mpo na sujet ya Kabila dégage me eloko ekamwisi biso bandeko Alongo oyo azali komibenga soi-disant avocat oyo toyebi ete avocat congolais depuis avanda na poto azalaka na dossier moko dossier yango mpe azwaka yango na ndenge ya occasion oyo ndenge balobaka nzela ya mokuse ya pepele azelaki kaka ntango Armand Tungulu akufi nde sikoyo ya koprofite dossier yango ye azalaka na dossier ya mama Armand Tungulu me soki otali atambolaka na malete moko monene na kati ya malete wana bino bozokanisa na badossier malonga nzoka nde ezalaka kaka na dossier oyo ya likambo etali liwa ya Armand Tungulu bandeko oyebi ke ntango bakomi kuna na Hollande sikoyo bakei kokota na CPI eloko ekamwisi biso ye Alongo na mama Armand Tungulu bakoti bango mibale kaka tangu mpe babimi soki mpe basolo nini basi basololaki kuna touti kuna na kati tosololi deja touti kosolola me procureur alingi koyamba bino te alingi koyamba biso te kutu ndenge ezali wana mama Armand Tungulu ye moko mpe akoloba bandeko eloko ekamwisi biso bandeko
botuna nanu alongo oyo donc ye mpo na ye vi na ye ti ndenge akokufa kaka dossier ya matungulu oyo kaka dossier gratuit bafutaka ye mpe yango te seke ayebi eloko nini azoluka bandeko ayebi eloko nini azoluka bandeko likambo ya kobaba oyo te me mokolo ezali bakofieta ye mpenza bakokanga ye asalaka kaka baje na ye mpo deja basi babetela ye loseba me ye aza kaka koyoka te mpo na kosala babozoba avoka mobimba aza komibenga avoka maître na malete tala ya monene bino bozokanisa ete badosie ya bato ebele eza na kati nzoka nde ezalaka kaka na bapapie ya makambo ya matungulu depuis makambo wana liwa ya matungulu ebanda tina ndenge tokomi lelo akomaka kaka bamakambo ya matungulu atiaka na kati wana nyonso to eza bambangisa mpo na kofaire trembler mwasi ya matungulu mpo na kolakisa na bato ete ye nde aza mobundeli me avoka mobimba azwaka kaka barege oyo oyo ndenge alaka soki akende na badosie na ye esimbaka te bandeko likambo akokamwa papa roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba kaka ndenge outi koloba bandeko babolingo il faut boyeba yango ete comédie ekomi mingi entre biso na biso ba congolais awa na poto pe ntango tolobaka na bino ete ebongi malamu bino moko bomonaka deja ba acte ya bato bazali koloba ete bango nde bakokambela biso Congo ya lobi ke Congo bazali koloba ete topesa bango maboko polo soki bango bazwi Congo bana bakobanda kotanga ofele na Congo minerval ekobanda kofuta mate pe tokobanda kolia 3 fois par jour pe tokobanda kofuta courant te ba makambo ndenge na ndenge mais soko ozwi otali comportement ya bato yango awa na terrain bandeko oza komona penza ke non tokozala na quelque problème na bato moko boye oyo babimi kaka dans leneya yango ete il faut tozala mayele tolobaka yango ntango nyonso ete bandeko mingi bavandi kaka na poto po kaka mutu akomaki poto mais bato baza na Congo baza koraisonne kitoko koleka biso liloba na tobandaka koloba yango me tokumisi nzambe po ete Pasteur Mukuna pe na bainterview na ye aye kotombola point wana alobi yango na tolobaki nzambe merci po ete nzambe atie penza liloba oyo na kati ya Pasteur Mukuna na évêque Mukuna pe évêque Mukuna atombolaki mongongo na epe alobi yango tala kaka évêque Mukuna aye kaka mwa ta muke a découvrir ba makambo ebele comportement bizalili ya bakombata ebongo eloko etamusaka komona bato mosusu koyoka aza kobeta tolo enga na sala 20 ans enga na sala 30 ans enga ndenge naza wana nazali konfranko mputu mais tala babanda kokosa ye ti lelo bakontinuaka kokosa ye moko akomprenaka te ke bakombata oyo makambo bazali komemela biso yango te bandeko babolingo po tokende nanu na makambo mosusu toza nango na kosenga nanu kuna na régie batiela biso nanu ba extrait oyo ya bakon mbatan tango bakendeki na Hollande ndenge nini bapesi bango autorisation basala marche na bango mais bango na kati ya marche bakomi komona neti bambila bayuma bakomi ko se déraper bakomi ko sala n'importe quoi bambila pe baye kokotela bango esprit ba fieti bango bandeko yango toza koloba ete liti ya bato oyo awa na poto ekomi na suka po meme na bamindele basi balembi yango na moni tellement bamoni ke ya solo penza liti na bango ekomi kokoma na suka bakomi kosala neti mwa bareunion moko boye mpona koleka na télévision tosali mwa bastati na biso mpona kolinga neti koreforme nini yango po tokomisa yango na ndenge nini bozali kaka bana ya kuluna mutu oyo akopesa bino sous confiance azali te botika na bino makelele bozosala parce que boza bacomédien ndenge ezali wana okomona kuna na France kaka lobi bakombata babimia mais tala baparti yango ekomi na division oyo bakombata ya kote na bango oyo na kote na bango koyoka na eza te wana kikomba nini boza kosala
botika babiloko pamba bozali ko déranger batu pour rien yango na tango oyo bandeko tokotiela bino babilili botala ndenge bato bakendeki komeka liseki na Hollande po balinga leti balakisa te bango nde bakombatant bakanisi babuzobo basalaka na Londres babuzobo basalaki na Belgique bakanisi bakosala yango na bamboka nyonso botala ndenge police atiaki bango contre mur pe police atikelaki bango même tante po amoni ete wana ekomaki buzoba ba image s'il vous plaît kuna na régie. Mama Tungulu, mama sio kuna balobi nini? Bon, touti na kati mama Roloba, touti na kati. Pourtant, rendez-vous ezwamaki malamu ke bakoyamba biso. Mais malheureusement na kati kuna procureur aboyi koyamba biso. Pona nini? Balobi oh non baza disponible te pona koyamba biso. Biso tobi mais biso touti Belgique, touti musika. Tozo comprendre te que Bakangiye. Pourquoi on l'a arrêté? Pourquoi on l'a arrêté? Non, ça. Bakangiye pour la mine. Pourquoi on l'a arrêté? Bakangiye pour la mine. Écoute. La zone là, ça la calme. Yo mutu mangongi oyo karate fungola matoi. Balandi ya fungola matoi tozomona. Nakangi nyonso. Mario Kima. Ah, nabaini. Filmer. Yo mutu mangongi oyo karate fungola matoi. Bulomo bozomona bambila Hollande balingi te bato basi bamanifeste bakangi 5 combattants so baluka barécupérer baimage. Attends, on va botter le problème, mais attends, on va en foutre.
Kleine bus, die staat aan de overkant. Alright. Now, two person you arrest is for Brussels. Die gaan allemaal in deze bus. Want die andere bus is klein, dus daar gaan maar 6 mensen in. London Kuna, this is London. This is Belgium. Brussels. Als jij wil vragen, de mensen die naar België, dat die allemaal nu in die bus gaan. Nous n'allons pas partir. We are not going to leave until they let them free. Because this land is a democratic country. And this is the ICC. On ne sait pas partir sans Bango. Balobi tozala 6 heures. Tozela. Balobi tomata na bus. Tomata na bus. Balingi te tozala na libanda. Ou bien tosigné bango bakanga biso. Ça va. Donc tomata na bus te. Non, ça veut dire que Ozuba Pano. Oui, bandeko, en tout cas, ça calme, tout ça, en contact na police, pas bandeko, au Bokanga, 5 combattants. En tout cas, nous regrettons le comportement. Il y a police aussi à Hollande, nous sommes les organisateurs. Alors, tout bengi, bandeko, des terres à téléphone, tu me toques suko. Aujourd'hui, il y a Belgique à Longo, na pasteur à Wanangai, donc il est sur place. Alors, ce qui, on est maintenant pris à coûter l'institution Awa. Député Awa, même opposition tout coûte à la bango. Je vous assure que, pour ceux qui tout le monde répond à bien, alerte la générale, tout ce qui se passe, parce que nous sommes déçus dans le comportement. Avant, en Hollande, mais le comportement, il y a la police, Awa, je n'ai pas apprécié. Tout ça, contact Nabil, c'est nous, ils ont s'est passé. On a fait ça très bien, leur mot, c'est que ils ont normalité. Tout ça, on a manqué des prêts, tout ce qu'on a sauté. En tout cas, merci, Fungal Mato, et tout le contact, on est ensemble, we are together. Merci. De toute façon, et le combat les a bien, dans ce pays, c'est le peuple congolais et télémis par rapport à l'Ibosso. Voilà, nous sommes là pour encourager le peuple congolais et télémis, et bien nous sommes en charge. Parce que par avant, c'était dans notre examen, comme sous distraction, pendant sa priorité, Bilamba, la griffe, mais aujourd'hui, le peuple congolais avait le comprendre. Là, ils sont au moment où ils ont encouragé la communauté de l'Ibosso. Donc, ce qui est le problème, c'est que nous avons juste pour la encourager. Nous avons des combattants, nous avons pour la contrôler, mais nous avons pour la cause à payer pour comprendre. Les alliés mairie à Denar, remettre Denar. On a comme une définitive qui a un formulaire. Donc, formulaire définitif à reconnaissance. On a reconnu qu'il marche les alliés. Au moment Combo, Christelec, Bévaring, mouvement chrétien. Bâti Placide de Jésus élu, c'est qui est mon nom, organisateur. Et puis, Pessi A, on va comme souvenir de la qui, tout ça, la date, air, tout. Donc, c'est pour ça que nous avons 70 personnes de 24 mai, 14h30 jusqu'à 16h30. Tout ça, la police, c'est une manifestation autorisée, c'est légal, tout ça. Donc, il y a la suite, on a
je pense que vraiment les négociations c'est bon image bon l'accent bon mangoté vraiment ce bon l'ingamboka tout ce que est salami au bimisango et ça malin ming penja et ça malin ming donc bon bimisa image wana na auto PC ça match reconnu ils ont officiel il y a tout ça officiel tout ça donc aussi on a dit ça voilà au signature na ngai mon signature na ngai yango wana. Donc, c'est on a dit bien, bah, ça autorisation. Mais si quoi, dans ça même, numéro, dans un contact personnel, il y a Ebi. Mon frère, tout ça interview. Dans un contact personnel, la police, on a bien la police. Dans un carte, la police, si vous voulez. Donc, tout ça, on a contact direct na police. Comme les Mark Van Howling, on est responsable. Hein? À part ça, on a un numéro privé. On a privé. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti komona ndenge nini bakon mbatan oyo tango bapesi bango liberté basala marche na bango ba hollandais pe bapesi bango autorisation mais na kati ya marche wana balingaki babanda kosala neti bamatela mbila baza kosala neti kosala bamenance pa mbila bango bakanisi bambila oyo bango balingaki bamenance bango bakanisi baza neti bambila ya Belgique oyo soki baza koloba ke bavandi bo baza kotala bango na oyo basala kuna na Angleterre. Ah non, oyebi ke baeuropéen basi bazwi barapport na bino mpe bango moko eloko ekamisaka nga bandeko nga ntango namonaka ndenge baeuropéen baza kozwa rapport ya bato oyo ndenge traitaka ba dossier na bango mais bango moko on a poto ba éviter que ba européen bazwaka déjà ba rapport na bango même ba image na bino eza déjà censuré mais ba yebaka te oyebi ke eloko elekelaka ngai yango wana police française police belge police allemande na même ya Angleterre baza déjà ba image nyonso tu ya ba combattant basi bazwa yango bandeko bazela kaka un bon moment mukole kozala kaka ke likambo moko kaka ngi bandeko ba misusu baza même capable ya ko perdre ba nationalité na bango mais mingi ba yebi yango te na banzi na tango nga na zango loba balobi atala bato ba makambo bazoloba nini ye papa Roger na zoloba nini mais tango makambo ngo ya kokoma nde tango wana boyaka koyeba nde siko na privé bokomi kokomela biso ah ndenge nini makambo ngo kasi basalaka ndenge nini tango yango toza koyebisa bino bandeko baza kobimisa bino kaka na bakomba moko ya buzoba ya ngulungulu ya ba makambo ezangi tina okomona mutu mobimba mibengi o avocat mais tel avocat mobimba aza kokende kaka na kati ya groupe abano ya bakuluna avocat mobimba na malette kotambola nango sima kaka ya mwasi ya Armatungulu bandeko on dira avocat ngo penza alobaka ke alobaka ke nzambe merci ndengo opesaki occasion ke Armatungulu alongwe na mokili pona ya monaka ngo neti chance nzambe afungolela ye mapata. Mais après mi bengi avocat mobimba tala malette munene mazara na dossier Armatungulu oya avocat ndenge nini koloba ke depuis 2009 soki 10 ti lelo yazala kaka na dossier Armatungulu totikala nani komona te ke client moko aleki bo ah non bandeko ba congolais na zoyi sabino ke nga naza client monsieur Alongo en tout cas ça défendanga ngai kamoko bobo rien kaka ya Armatungulu akota pe na dossier Armatungulu pe azwela yango rejet et puis rejet moko ya ndenge ya mabe bandeko o ete bapesi mama Armatungulu rejet na amande mbala moko tala kaka o ndenge oyo kaka ke ba avocat bazalaka maboko ngai ba avocat bazalaka maboko ngai soka asimbi kaka dossier na yo dossier poli ekomi ngai jusqu'à présent
il fallait que tu mamar matungulo azo avocat mosusu mais toyebi te eloko nini oyo ebombani na nsima oke alongo wana aza kotikala ti lelo kaka azala avocat na ye avocat ya tianana tala malete munene soki asimbi malete yango balobi ke na makati ya malete wana okomona bapapier kaka na makambo ya bamatungulu ere moko okomona mpe ntango mosusu soki otali malete yango bioke ezalaka na mwa bamapa na vraiment apa mibengi yo avocat avocat baninga baavocat ntango bango baza na babureau baza kotravaille ye azalaka na bureau te kaka na malete nde kotambola tala kolandaka kaka bana ya basoldat oyo bana bakuluna oyo na nsima mpona koloba nini oyo toke marche ekomi kuna na laye alei kaka ye na mwasi yaka matungulu baza kokota kuna na kati sans témoin bandeko toza koyebisa bino bandeko soki bosali attention te na alongo oyo un jour bokopesa biso réseau bokoloba bato ya radio Zumel 1000 balobaki bandeko lokuta na lokuta bakongole bakomi nango na poto vraiment moyen te congolais moko tazolakisa ke azwi implice na poto po ete bato ebele bakomi kaka baignora na makambo oyo bakombata baza komemela bato yango na vraiment nazali kosalue Pasteur Mukuna ndenge nini azali pasteur ya liboso oyo a dénoncer ba makambu ya ba pasteur ya makambu ya ba combattant bandeko à part avant Pasteur Mukuna na banzi bino nyoso boyebi biso pe mutu to banda kolobela ba makambu ya ba combattant oyo na ndenge pe Pasteur Mukuna tangu ye moko aye etant que mosali ya nzambe aye ko discerner ka lobi non bato baza kotambola na molimo ya désordre molimo ya malamu te et effectivement donc toza na raison yango na toza koloba bandeko yo muto yebi koza na mobali na yo il faut ko surveiller pe ba comportement ya mibali na bino ezali pasi pe mawa bandeko okomona mwana mobali alati costume penza kitoko bato baza kokanisaka ke bafera malonga nzoka ndakende kaka na balabala mpona koyemba kofingaka bato vraiment après babengi yango lit mpona Congo bandeko na sepeli mingi na makambo oyo Pasteur Mukuna awutaki koloba yango na tango oyo na tiki lisusu bandeko congolais tolanda ba makambo oyo Pasteur Mukuna awutaki koloba na oyo etali ba combattant bozoba bazali kosala na mikro ya ndeko congolais journaliste oyo atunaki vraiment ezalaki esengo mingi mpona komona ete Pasteur évêque Mukuna azali penza évêque moko oyo te azali koyeba kodiscerne makambo na ndenge ya molimo ya nzambe tokoloba mingi te me bandeko bolanda nanu babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso ba image s'il vous plaît kuna na régie c'est que le Dieu lui a inspiré. Alors nous allons directement le recevoir. Évêque, bonjour, bonsoir. Bonjour papa. Okay. Je crois que Ezali Mbalali Bosote Oleka qui na télévision ya bande konabiso Kazarema o Oleka qui pe a wanakati ya site au Silaki na Koloba mais émission wana yo salaki yango ezalaki avant événement oyo triste, disons ça comme ça, il fallait oya ko kutana na bana na nzambe na église na etonga o ezali ayo na kati ya mboka France mais eloko wana eleka kité. Alors émission batu bazali kolanda na internet ezalaki avant que ba combattant baya na kati ya église na yo. Alors ba impression non ezanini parce que oyokaki déjà batu bazalaki koloba ke baza ko interdire na bino ba pasteur ba bino basali na nzambe oyo bozali na kombo munene parce que bazali ko accuser bino comme quoi bozali ko collaborer na gouvernement oyo bango bazali ko benga gouvernement d'occupation et que bino lokola bozana ba église et belé etandami na kati ya mboka bozali kosunga bango na bato na bino bozali ko pesa bango ba voix bozali ko senga na bandimi na bino ba soutenir oyo bandeko na biso ba combattant bazali ko benga comme gouvernement d'occupation. D'abord
est-ce que kolo bani na likamwana d'entrée de jeu? Bon, na kolo ke merci na mutuna na yo. Ezali passe be mawa ya komona batu na raisonnement tel que oyo oti koloba. Biso to kanisaki ki koya na bino na poto awa et koyi ko apporter quelque chose na mituna bino. Ya soki boye na mboka ba apporter un plus. Mais constant quand même malheureux il y a que batu batikali même na Congo bazali quand même ko raisonner plus instruit, plus sage que oyo ngana ye ko kuté pa boye. Mais mutu afandi na ijofa ko raisonner ba raisonnement yité. Oui, ça ba acte na ko loba que y a banditisme. Bochende banditisme na poto. Même les besoins de combattants, non. Ngana ko benga bango ba garde civile, na ba DSP. Parce que je me demande, wozolo ba que ba combattant bazo bundela mboka bazo bundela ngo na sens nini. Na sens nini bazo bundela mboka bazo bundela ngo na ba idée. Mboka bazo bundela ngo na création te. Parce que si on a un acte tel que Oyo, ezali ko salama. Nini ba Congolais ya Kinshasa ba kozela. Ya koya ko bongisa mboka. Ça c'est la dictature ya Mobutu. C'est pour ça que on a bengi ba garde civile na ba DSP. Bo changer bango Congo. Mais est-ce que yo en tant que pasteur okoki ko tolérer makambo na bango wana te? Est-ce que même moi ne mouké, ce que je moi ne mouké, à cause d'un respect yanda kuna nzambe? Mais ce que mon ibatu va pas même na lumière yanda kuna nzambe. Toko benga bango banani. Bango bazo accuser bino basel na nzambe que bozali ko kosa batu, boza ko profiter na misala onzamba pesi bino. Tango mususu nzambe a chaki mafuta na eli ko na bino, mais bomemi yango na nzela ya mabe, na nzela ya ko égarer bazali ko ya ko sambela epai na bino, ba moni que bozali susu na lignée ya ko bengama basali na nzambe te ya minene, mais plutôt ba escroc. Ngana ko yokoloba ke bango ndebe escroc. Ba menteur. Je pèse bien mes mots. Ce qui parfois, balingi bachi à terrorisme na poto, il y a ceux qui va zolo qui combattant, batu babangaka. Ou soit ceux qui va lever, kolobati pour na combattant, kuya ko sala yo mabe. Ça, ngana ko tolérer angote. Batu n'est pas une abisso, et c'est la ba autorité, au basa sur place, au ba toucher église, ngana la pongité. Mutozo ko to ko profaner parce que bako sala ngona ba musulman te. Bango bako ko tana musika ba musulman. Même kazamu kebo. Bako sakanete. Kolo baki ba passer bazo ko sabiso. Pour passer abi ma bien faut finga bila. Balimbo ko bako mi sa ba passer nyo so politicien. Si ça pour passer abi ma ya bien, il faut finga kabila. Ou soit dans un discours politique. Na boye politique, ce n'est pas ma combattant, ma commissaire politicien. Babi soko boy politique, la politique, si tu ne veux pas de la politique s'occupera de. Obligé, je suis seul maître de ma vie. Ma combattant, ma commissaire politicien. Est-ce que évêque Pascal Mukuna azali komona maye ezali koleka na mboka parce que ngata on a lo barabotan biso toza ko poser ba question to posera plus na baoyo bango bakokai koloba awa nazali koloba na mingi oyo toza koyoka bango baza koloba balobi que y a des femmes violées dans l'est y a pays na biso balobi que y a plus de 8 millions de morts na mboka na biso. Pourquoi na ba maté na bino bozali ko marteler yango te chaque jour que congolais tala oezo le karamboka to sambela pona ba distraction et les kakana ba télévision nyos Sarkozy azela pourquoi bazo tourner puisque ba mindele nde ba maître ya monde pourquoi bazo tourner Sarkozy te banen bezo pelisa bituma na mboka ba crime wana nyos ezo le kana est et le kana télévision na Kinshasa. Non écoutez batu bazeli koya na bituma na Afrique ça banen
n'est-ce pas Mamindele? Donc ce qu'on bisonde to kameti bituma to chekona ba violer bat aux autres raisonnements wana et balobi évêque Pascal Mukuna a sala kanini pour que a participé pe na ma politicien tenga les pasteur j'ai pris pour namboka na zeli côté bateau bala nzambe na côté na makamba politique même ceux qui babomi bandeko na yo proche pembeni na yo tangu Yesu yaki akutaki ba Israélien bazaki na bumbu ya barome okoye bisanga place alobaki makamba barome ya kokota kuna ba totel mesikoto kana kubenga na barome ce n'est pas mon travail batuna ba camere batuna ba politicien ba kotuna pasteur te pourquoi bazotuna musengte au soulever le remoro ya Jésus tanga yaki akutaki boumbu ya ba israélien na ba romain na habité soko ko approfondir bango za lokwa te na zotuna boye na Congo il n'y a pas que l'église réveil ba musulman bazakuna ba catholique bazakuna batuna ka ba musulman te balandaka bino nde mingi non kolanda biso mingi elingo lobani eza bêtise et loko bazo solo na conséquence nango ba yibiango te basakana kana nte kuna nzambe te papa ne za kwebisa yo que et cause le commencement ya fait na bango on ne touche pas l'église au quoi ko sala tout mais c'est l'envoyeur même ceux qui mutoza ko kumba église boza ko ndima ete mais il faut respecter la maison de Dieu c'est ça bien sûr maison de Dieu na zeli ko biso que même Yesu ayibisaki batu que les rakuti bateki na biloko na temple ayibisaki bango nta kuna nzambe eza place à l'ensemble ce qui est que respect même yanda kuna nzambe ezate balingi ko apprendre batu les sonines puisque ceux qui mutoza combattant ya solo azo avion yena Kinshasa kabila zana poto kabila zana poto te kabila zana Kinshasa. La question na balobaka pe que bangonde balobaka la révolution commence à l'extérieur avant et comment pour peut-être tamsu bazali ko pekisa population zana kati ya Kinshasa bakokana ko yoka ba information à travers ba radio ba réalité. Est-ce que Kinshasa ba bi réalité ezole kanaki yoka na Kinshasa ba bien que tu sais qu'il y a pourquoi voilà. C'est parce qu'il y a une élection ezali bango ba bité que élection ezali et pas ne biso soko lingo o renverser Kabila il y a que élection ezali ngana kanisa ke tokuta bato bazana logique ya tozana ba candidat na biso mitano bazo yakuna pour tous au pouvoir par les urnes parce que babenga ki obo solo là il paraît non na modèle na bango d'ailleurs na modèle na bango ngana moni muto ko sona bango te les gens sans chef sans organisation au sona nan je n'en ai pas besoin le fait que ba profaner maison de Dieu jusqu'à ce que bango ba kusenga pardon na yoto pardon na nzambe ba kusenga pardon d'abord na ba chrétien ba kusenga pardon l'église papa webi conséquence te boko sala bozo sala je parfois za jeunesse mutezo sala bango jeunesse mutezo sala bango wana batanga bible bamona bato basakana ndako na nzambe suka na bango zakini biso toza bande kuna bango lokola ba congolais en tant que homme de Dieu sokolobi omeka kosolola na bango tout en te référant à la Bible sur ce que onyos tuoza koloba pour que bazonga na nzela kolobani naza ko biso ke kosona bango jusqu'à ce que ba présenter pardon l'église du Seigneur ce qui bango ba bi mutu ye église te je regrette beaucoup bazana leçon ba ko pesa ba Kinshasa te puisque mutu oya zana leçon ko pesa kuna il faut abandonner nous d'abord ye moko na kosala makambo ezana nzela mais na l'air besoin sala makambo ezana nzela te pourquoi vous avez reproché ba Kinshasa et ce qui est que ba maman na ba papa ba fan ya poto ba zeli ko appuyer ba to aboyer c'est regrettable oui c'est des actes de vandalisme en tant que homme de Dieu est-ce que tout ce qui se passe au pays au Congo et ce kanisi ezali malamu to il faut yebisa bango méthode nini o bakoki ko revendiquer pour que bayoka bango est-ce que nyoso eleka na Congo eza malamu mabeza te na bazali ko kamba mboka na biso wana eza mutu na kutuna ngai te
bango bazana méthode na bango ngana kopesa bango méthode te. Non, nazolo ba par rapport à Oezole na Kinshasa. Est-ce nyonso Oezole na Kinshasa ezali malamu est-ce que mi kondi bazali ko ça nyonso vraiment na bola mupenda yo en tant que mokambi il y a plus de 200 églises il y a Congo. Sarkozy a zo sala nyonso bien. Ah na France revendication zakate. Nanu to monete bato bazali ko tambola ko revendiquer. Ngane zala kiawo na mois ya octobre novembre. Mais ne tika qui est sans ça oui zala kité. Puisque bato bazaki na ba grève, bazaki ko réclamer quelque chose. Mboka nini ba réclamer kate. Chez nous au Congo, je vais te dire une chose. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. On en est assez. C'est parce que le makambo ya est bazo ko violer bato bazako sala bato. Balingi ba ya ko violer bato msona Kinshasa. Parce que vous avez toujours à libérer, one, une élection ou bien qu'on libérer la mindoki. C'est pour cela que nous dit que ceux qui ont besoin de libérer Moka, ils traînent dans Internet pour rien. Bah, qui te Kinshasa, Kabila c'est sur place. Mais il ne faut pas qu'on s'en prenne dans les musiciens, qu'on s'en prenne, musiciens qu'on change dans le Congo. Passer à quoi? Bosakana va passer en français. L'union fait la force. Non, non, solo boboy. Bosakana va passer français à où? Balobakani na Sarkozy. Est-ce que c'est mon travail? Nga passer. Nga ina boya politique. Combattant moko ko sala nga politicien. Donc et comme sikoyo en tant que soki tolobi tocha évêque Mukuna en tant que humain, position na bango wana, est-ce que vous pensez que Bazali a raison ya kosala boye pour situation moko boye quelconque en tant que humain oza komona que ezako marché te na mboka? Le kole na mboka ezako marché te, il faut ko beta ba musicien, il faut ko beta ba pasteur, ko kota na ndako na Nzambe. C'est ça pour na yo. C'est honteux pour le Congo. Même ba Camerounais, ba Sénégalais, ba muso ba prendre biloko boye. C'est la honte. C'est la honte. Ce que sozo ka bazolo ba que ce qui ba moni mutu na Kabila za chef de l'état. Ce qui a besoin ba passer ba ko ba tokenité. Ce que c'est lui qui se passer la commune à Kutana Kabila balé. Ce que passer à Kutana Kabila balé. Bon ngolere ba ngope ba ko ya. Ba ko bengi sabatu ba ko ndima bango bien ba ko ndima ngote. Ou bien écoutez mon frère. Ou bien balingi ba tout ce qui va se lui désobéir na chef wan ndeso ko mutu ya solo bongo ler bino pe bokozwa ba désobéir bino pe na bato. Donc ngai en tant que pasteur Bible les a recommandé ngai ko respecter autorité établie. Ce gouverneur ya ville a bengisanga na ki président bengisanga na ki apession bongo soka apession bongo po babi apesa 200 millions apesa 200 millions. Même bang na biso même Sarkozy a 200 millions apesa moto pour yo que il faut quand même battre basala battre kaka ba chiffre bazolo bwana izola que c'était que il y a du sérieux. Donc Kabila yaze so Kabila zo pesa moto 200 millions c'est que yemoko zana 200 milliards mais na moment mi baza besoin de 20 millions pour démarrer kaka ya kopesa ngai. C'est quoi zo pesa pour nous salini? Pose batonyo so peut-être ya ACK au senga bango ba voter. Mais ngana za na ba bando ngana za ko interdire bato politique, ko interdire ba politicien beaucoup de bégliste. Yo kanisi que na koloba bongo ndena ko banga ba combattant. L'air na sala ke pa na biso na ba combattant de batina ngana lo. Vous allez inquiéter tango sala. Mais j'expose ma vie. Bango ba ko sala ngo. Yo muni mutu afandi na poto aza kolia sandwich na McDo azolo ba na bo ba selukuna ke bo sa ko sele loko moko te soke za pété okimi pona ni. Pourquoi ba kimi? Si le boya ba beti histoire le na kimi na mir ba soda ba la ningai na kimi na Centrafrique. Pourquoi kimi la na Centrafrique? C'est ça le problème. Mais ce qu'on va tout baser sur place pour voir ni les anguilles répression. Donc, vous allez que na bande qu'on bino basili sur place que vous allez le que vous salté ce que ça pété. Pourquoi vous en poto? Il fallait vous fendre kuna kokima koya se kokimi basoda wana.
Mon frère, naza pasteur, na kutika la pasteur, ce n'est pas koloba kebolé, ndiye kubangi sangai. Puisque même Kabila yebi que le fait que ta politique. Et que jamais encore c'est la publicité, il y a un politicien. Est-ce que, en tant que pasteur, on a quand même dans ma information que, ta mususu yote, baninga no mususu, ba, kotarape na politique pour que, soit quand même, moi, quelque chose, pour na, solo la malamu, pour tel ou tel parti. Au moins, il y a quelque chose, c'est puisque vous allez causer l'allusion à la méthode de Mobutu Azalaki na yango. Mais je vous dis que Kabila a la méthode, il y a Okutana, il y a Pessé Mbong. Tout le monde se Okutana Kabila. Kabila a payé combien? Monsieur Okutana, c'est là, papa. Nakuta, ngaba kuzino se Okutana kana bango. Nazako conduire militité de Batuna Congo. Autorité de la place peut avoir besoin de moi. Message Nino Meme la rabat conduitant. Non, nakolo bango te plus que ba combattant balobi. C'est quoi il faut na baké na mimi la bango message évangile pour na banga ba combattant. Na solo kana bango oyo e bongi na solo na bango na mokolo wana, ça m'engage que moi-même. Mais mon frère, les rosolo ba passer mon sous. Ngwanda za na mboko. Asangisaka bato azolo. Les ngwanda zaki na Mobutu. Azaki pasteur te. Qui pasteur na yende zaki ase. Ce qui se pasteur azali kuna azana Mobutu, là il devient diable. Ngwandele zaki na Kinshasa zaki pasteur. Et tu les lois zali ko réclamer qui pasteur wana. Mais pourquoi Butu na kayete? Mais yo ça pasteur pourquoi zo sang c'est besoin na makama politique. Mais pour ça qu'on s'en prend dans bo zaki Kinshasa pourquoi? Ce qui pasteur azana Kinshasa a trouvé que à quoi contre le monde politique, ça lui engage que lui. Vous en avez bateau gauche, vous en avez bateau droite. Mais évêque Pascal, il y a ça Moutawapi. Pour le Bimaramba gauche, na droite, Mouta MLC, il y a UDPS, il y a PPRD. Naza UDPS, naza PPRDT, naza LIP MLCT. Ngayi na pona milieu du village. Et là, na bandi ko le makambo yo, les équipes na ba combattant de batinda ngate. Ça va combattant. Il y a des garde civile. Il y a une garde civile. Acte bazo posé, na na poto. Parfois, ça mène à celle qui na vivre. Ba garde civile, il y a biso akalawana ba DSP. Nde ba bandi mouvement ya ba combattant. D'après maintenant ce que je vois. Puisque acte bazo posé, ils allaient acte bazo posé na Kinshasa. Il y a terrorisme. Biso tolobi. Boka nga mutola ba liso sote. Nde binoko ba ko miliso kuna. Kinshasa makambo évolué, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Ma mission va y a coupé tête. Mission ça n'a promis na politique. Mais l'église bino pe bopek ça ba mission wana ya bolobarake batu ba yoka musique wana ya mokilité ba on peut balobi bo yoka musique te po eza na distraction. Au moins te quelque po ba bet bazo betela ngo Kabila. Hein? Non, babi distraction parce que musique wana surtout ya mokili ezali na ba danse moko o ezali malamute ba musique texte na bango baza koyemba ba parents ba koko yoka ngona bana te et en plus pona bango parce que je suis en train de dire tout ce que le combattant nous disent ici pona bango ba musicien baza ko soutenir pouvoir lokola bino ba pasteur. Écoutez. Bokecho na l'air Mobutu Azalaki. Azalaki betela Mobutu te. Azalaki betela bato Mobutu te. Là c'était bien. Le kola ba wera bazo beta sikoyo bazo beta sur Kabila. Là c'est devient mauvais puisque botel biftek. C'est ça. Wana eza distra mais ngana zo senga ba mama ya poto na ba papa ya poto ba désavouer ba ligol. Mouvement na bango soki kozala ke bandaki bien sikoyo et déraper. Vous ne pouvez pas faire, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit. Dernièrement, Marie-Paul a bétaki na manifestation IDPS. Il faut battre PPR devant l'endaye. Pourquoi béter na makambo IDPS? C'est ça conduire le pays. Mais c'est ça libre. Ce que vous avez trouvé quand vous bétez la Kabila, a bété. Yo ko c'est pourquoi. Ce que vous avez trouvé quand vous bétez na Ouya Tshisekedi, a bété. Ils sont libres. C'est ça la démocratie. C'est quoi, c'est dictature.
Mais ozoloba on dirait tant boko barolandango bako yoka ote parce que bango pe bazana ma une certaine extrémiste Papa, na ce n'est pas que bayoka mes peuples congolais au ezali awa. Yoka nisi ngana kota internet te. J'ai suivi kako il est déjà plusieurs personnes sont en train de les désavouer. Les besoins c'est les locaux il faut besoin un projet de société. Il faut pas tout le monde bien sage. Makambozo c'est les bien encadrés, besoin d'habit, besoin d'objectif. Na quoi tourner objectif na bango. Ouais les qui na Égypte na Tunisie tant baza ko sala bazo bamba mabanga na basoda to mona ki pe sagesse quelque part place wana. Il y avait aussi une certaine violence pour que ba libérer mboka na bango na ba révolution. Ba beti bande ko na bango. Au peut exemple là bien. Ba au mona ki ba Tunisien na ba Tunisien bazo bunda. Ba takaki banen. Batakaki peut-être tam sous ba kondio bazali ko travailler na mo kondio balingi ba pauvre musicien zo ya ndeko na yo. Oza kwa takaki au nom de quoi. Mais c'est quoi le col au sol bande wana. Na matanga ne binoao. Bo bete ni seki na bango te. Bo bete ya Johnny Holiday. Ba wo bazeli na Londres, ba bete ya James Brown. Ce que vous en a fait, ce que vous en a matanga. Bobeti ya bangote ba musulman bazala ko simbi mosquée moko ou simbi mosquée nyos basolo ba ke ba pasiro bazakuna ba fanda ba bazela ndengo bosele ba bazakuna ndengo bosele ba bazela ba bengi sa pasiro moko te ya kusambela pona bango na ba musicien chrétien le roi Balor Mbongo ndeko na biso pasteur Epaphras oyo alobaki ke yolia kimbongo oyo alobaki Marie Misamu azali lesbienne na mwana ya mokonzi moko ya Congo kaka Kinshasa alobi Lor Mbongo azali kolabo po travailler na mwasi ya Kabila nyonso wana tango oyo kolabo wana monka kolabo pona kubangisa bato non collaborateur ou collaborateur je dis ce que bato yoki kolabo a collaborer kana Kabila bande kubokeba ce qui Sarkozy a bengo yo kenete mais je ne sais pas pourquoi bezo bang ça bato na niveau pe bato bezo bang tout d'abord ce que zoloba biloko na yoki azeli ko finga azo finga Lor Mbongo c'est déplorable même éducation de base oyo papa pesa ka mwana na yena ndako c'est quand même il y a que ça ça comme bien soit disant passer à ba combattant mais pour moi ne siko esprit zo kamba bango na zo tel se yo siko que pour au discerner siko à lobby évêque mukuna azui 200 millions parfois azui baté 200 millions zanine na monoko na ye muto afani na poto peut-être ba franc congolais 200 millions de dollars ça veut dire que muto afani na poto mais azui ba valeur il y a 200 millions de alors de baninga na ye ba garde civile na ba DSP bazui avec Azimbongo oyo solo bwana 200 millions parfois il bakiteke na koya na ye toujours c'est l'émission ba yibsingai ba bengi na zo tuna ye ba tonso bazolanda mais yo comme Antoine azongi pour la deuxième fois azo bondel na téléphone c'est quoi azolo baké papier Jackie ngai na la ki pongi pour yeba niveau batwana bazali ça c'est plus qu'un sorcier est-ce que muto to koleba que muto za pasteur au bon niveau na bango au lieu même ya ko s'excuser koloba ke bandi ko limbisa ngai il continue encore na mensonge o batunu se bazo sentir que il est en train de mentir abiye azonga kasimate donc loko asia lobaki ke yolia kimbo osa drogué parce que ce que vous avez simate lukuta na yo monani mutia Suisse nani azala ko sana seneri ozomona makamba batongo bazaka bato seneri bato yo bazala ki bakarte civil bazaka bato de passer wana seneri azaki muto seneri ça veut dire que éthique est comme passer à Suisse donc on se trouve que bazo basé biloko na bango sur des choses dénayant et ça le colle et vous quitter mais bozo se bateau bozo se pas ça bateau les lots Kabila côté ka libérer na pouvoir té
C'est qu'un jour pouvoir na yepé et là. Ils nous trouveront na Kinshasa. Ba wera wana bazana Kinshasa. Eve kazana Kinshasa. Ba fali bazana Kinshasa. Simana bango bato bazali. Bongo bukunzango boko ya kolia wapi. Puisque beaucoup de biso na Kinshasa. Ba kunzi pe ya terrain. Donc le roi ba kuta bino Kabila pa kuta bino mbovandi ça e. Naza koloba na yo que na acte bazo posé. Quand ils ont trouvé Kabila pacifique bango. Bakuya komisa batebele bato Kabila. L'acte was opposé, sans les savoir. Acte de vandalisme. Acte barbare. Ce qu'on se met battu n'importe quoi n'en. Na kopona bango. Kopona Kabila. Sokte na zoto na kopona Kabila. Ça je vous dis ouvertement. Na acte bazo opposé. Eza ba acte ya batu na Nzambe. Ya batu ya bien. Baza ko raisonner bien. Tala boya ko instaurer système dictatorial. Ya kubangisa batu te. Ya soko le biboye. Ah, ya ibakuba mayo na poto. Non, je suis là. Je suis là. Nazali Congolais. Na kosala oyo motema na ngezo tindika ngai. Na boye politique, na boye politique. Ce qui m'a le bicolé. Ça me fait quoi? Somonika ko ya yebiseki bangwana. Awangani yango. Siko yokoloba que Marie Missa Mozeli PD. La lesbienne. Ezali attention te, azali lesbienne. Ata na ndenge ya bomutu boy. Et puis bazana ba preuve na ba photo. Yanga ya la kisango te kaka ya Marie Missa. C'était menteur. C'était menteur. Asibite ba ko porter plainte, soki a wanga yina lobika na porter plainte. Akolonga. C'est-à-dire que l'idée ya côté ban Nzambe ezali ya koloba que mama ya Lorumbongo azamunoko mama ya Lorumbongo ko kometina niveau ko finga baboti ya mutu. Non. Boka ni c'était que ba Congolais bazana Kinshasa ba zoba. Soki siko biso peto lobi que bino pe fanda boya Kinshasa. Boka ni c'était que tout ça ba zoba. Je rentre na Kinshasa. Comment on le roi menace en tant qu'homme de Dieu? Ils menaces. Ils menacent. Ils côté l'église. Le coup, ils côté l'église. Pas quand c'était que c'est tous ont mobilisé les chrétiens, tout ça la prière. Quand Nzamba kufa. Mais si Dieu est vivant. Ba pasteur bazo cho lawana, ba kuluka ba pasteur na poto ba ko se repentir. Le ban Nzamba kufa papa. Kokota nanda kuna Nzambe si bino awo na poto bozeli ko accepter ngo, c'est déplorable. Nazo senga tous les chrétiens place ba kozela ba fuka manase. Ba c'est la prière. Nzamba s'occuper na bandiko. C'est honteux. Ba image je sais comment na Kinshasa. Ba tu bazolela. Ba koko comme ce terrorisme na niveau été. Ça c'est terroriser vos frères. Mobutu natango azalaki na pouvoir. Bato Équateur nyonso bazali koleye pa Mobutu. Même en Kabila zaka tangé, ça veut dire que tous les Katangais Kabila zoli sabango. Ba Congolais na Congo na Asie na Amérique na Europe, bi nyonso bolanda fungola matoi. Ok, nous revenons sur le plateau avec cette émission avec le Saint-Marc. Sachez que votre site, à chaque fois qu'il y a une action, nous avons une réaction. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu, le responsable de toutes les églises à ce cas dans le monde, l'évêque Pascal Mukuna, est venu pour mettre le point sur le i, le bar sur le t et le béquille sur le o. En tout cas, l'homme de Dieu, Tolengaki totuna une question après Bopemi Awa concernant Moussali Monene et Nzambe Coutinho Fernando. Mingi na ba internet ka ndenge za kolobama balobaki likambo ya Coutinho Fernando évêque Mukuna a prometaka ke ako éventrer boa et lelo tozelaka o éventrer boa o pesa biso ba vérité ya peut-être incarcération ya Coutinho Fernando soki oyebaki yango lelo
bato baza kolanda biso bakokana koyeba na nzela ya bino basali minene ya nzambe na kati ya mboka wana Congo. Kutino azeli musele na nzambe oyo tozeli kosambela mpona etina yabi makuna. Et moi je n'ai pas une explication à donner aux combattants sur Kutino. Ceux qui combattent azana besoin koyeba sur Kutino akine kutuna ye. Mais ngai na compte rendre aux combattants exacté. Même ce qu'on coûte. Epaphras alobaki au promettant que éventré boa. Epaphras c'était malade. C'est malade, maladie na yebo moni yango. Donc façon baseli ko se conduire ils ont permettre même te ko engager débat na bango. Na ko engager débat na ko sona bato o baseli quand même na ba idée ya bien. Il y a un dingue tout ça ya boye non voilà tous allez organiser organisation de biso ya ngoyo tout lingi to ya puisque tu sais que yaye c'est que da fandi na Belgique te na ba bi tu sais que di yepe aller mbongo lokola trahir ba combattant bon ce qui tu sais que d'aller mbongo ce ko yo ya kolia mbongo te nani ou bien bazana mutu na bango bazo bombela bato. Non, babi que baza préparer batu oyo bango barocha pour baza apolitique d'abord disons bazo préparer batu pour balingara ba politicien te babi que ba politicien baza ba mabaluka tangwa batindaki Tshisekedi akende na ki disons Tshisekedi akende na Kinshasa ba soutenaki ye na ba mbongo na bango. Il fallait quand même ayebisa na peuple à se soulever contre pouvoir ezali na place. Donc problème bango ezali ka bato se soulever bakufa. Mais pourquoi bato se soulever kuna bakufa bango bafandia? Mais c'est très mais yoka siko bato. Siko bato na bazolo bake tu sais que des les sociétés. C'est pour cela yoka na lubika baza bagarde civile. Na ba despect. Bato bozela quand même bofungola mayele, botala bozela faire na banane. Ce qui toke na ndenga bo mutu aselite lokole Tshisekedi azana na 80 parce que les Rwanda bazaki na Mobutu dans les temps. Balobi que ezalaki ba jeune na Mobutu, il fallait qu'on entretenir une certaine opposition il y a masqué donc ça en opposition parce que la preuve en est que ce que comme a pembenya pouvoir comme pouvoir a boinaye atikika Mobutu a continuer ndenge za ko sala et que balingi ba jeu wana te na minito que lutte il y a ko libérer mboka eza makasi. Ce qui balingi ba jeu wana te bazo ba avion. Bazo ba avion ba yakisha ça. Ce que tolingi ba jeu wana te. Ba jeu wana te bolingi lango te wap ça c'est tromper quand même les gens. Ce que bazo ba tolingi ba jeu wana te. Mais qu'est-ce qui empêche que lobby bamona bango na Roissy, bamona bango par exemple qu'on est à Bruxelles, bazo ba avion bazo le besoin tozoya. Bazo bangani. Bazo ba tolingi ba jeu wana te. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que distraire ba maman na ba papa. Biso tous sur le terrain. Bon le but que tout coupe na bato na biso. Mais bato bazeli sur place. Bozo beta bango. Bon le but binoté. Puisque bato ce sont les leaders d'opinion. Yo kanisika sima ya wera bato koza la combien? Sima ya papa wemba bato koza la combien? Sima ya fali wana ba komuneka mu mutupam. Mais sima ne bato koza la combien? Bongo sima ya évêque, sima ya passer musu, sima passer musu. Bato koza la combien? Siko bato wana bino bolobi tokoyoka na bango te. Mais vous allez baki tozo ya. Vous avez noté que c'est un mensonge. Puisque les rokoya, au Colombier bateau voté yo. Et je vais vous informer, mon frère, que les bazolo bawana, nazo zonga, bakani c'était que kuna, biso toko mobiliser batute. Ndenge baso salao, biso pe tozo mobiliser batune. Et bakoyo kango pe bakomonango. Le coup va toucher l'église. Moi, je suis prêt. N'a pas que dans le cadre de l'église, c'est le pasteur, où il y a cette déclaration dans il n'y a que l'évêque.
Est-ce que baloli langue no 7 fois pour que o solo la na bango ndozo solo la bongo. Yoka papa. Ngaipe na zozonga. Na Kinshasa. Si 35 ministres par exemple. Au Komona 22 bauti poto. Gouvernement nyonso tozakala ngona. Plupart ya ba ministre bazakwa bauti poto. Et je vais vous dire que nous allons faire un mouvement là-bas. Ce que c'est que le gouvernement est salami, ministre moko ya poto ko zalate. Puisque kuna pe batu batangi bazali. Ba oui bazo fanda pe kuna bazako s'exposer. Awa bazolo bao, l'air bakoya, l'air bawo bazakuna wana. Bazaka pe na discours lokola ya bangwana. L'air bazolo bakikuna ezo tambulete. Ba uti wapsi ba uti awo. Bana mboka bafani bazotala. Mais avec tous ces mouvements, nous allons conscientiser le résident du Congo démocratique. Vous allez voir. Des résidents qui souffrent de maladies qui n'arrivent pas à soigner, selon ce que des résidents qui n'ont pas à manger et que les pasteurs bazaro bokan c'était que kuna batu balala kana na balabala bokan c'était que batu balia kate bangunde baya kole sango tolo bananu awo sina kutiba musoso bazola libanda na kutiti mwanda ku ya matiti awo en pleine paria toko ke nayo ozo kamera baseli tumwanda kwa matiti awo na paria pasi ya awa ezaneti yakuna te mais mboka na mboka siko biso to ko changer mboka na biso pona Paris bongo soke zeli malamu pourquoi bazolinga baya bafanda libelete pourquoi bazoya parce que balobi connaît tous okufa basi basalinini pona bato histoire mais ngayo na sena sangisa babiloko ebele sana ba preuve na tindira est bango basi basalinini ça ils a kokosa bato balo ba que toza bato a despé toza mécontent depuis toye pas boye bifute que zali sous toza na moyen te puisque je ne pense pas que bato bazali na occupation ya kusala ba ko s'occuper na ko ya kokutaka na l'église ko profaner l'église acte basali hein naza ko ebisa yo que baza ko s'encourager l'esprit d'équipe mais ils le payeront cher. Dieu reste à Dieu. Hérode a persécuté l'église, mais battant la Bible, on a comme Hérode a soukaki. Biso église, tous allés au milieu du village. Naza politicien te, puisque Yesu le raya ki akutaki na wuti kwa ebisio, ba Israélien bazaki na boumbu ya baromé, ba kwa ebisa nga place Yesu akene pas libérer ba Israélien. Na boumbu ya baromé, ya César, ya Nzambe. Ce qui va se na makambo ya kutuna politique parce que la galère ba ulenga nkoi bazo ye pa boy batuna kabango batuna ngaite. Je n'ai pas un compte à rendre à un combattant. Merci. Voilà. Alors tu remarquais que bande konabiso o tolingi mingi ba combattant tango bakota ki na église ACK bazalaki ko clamer au fort que banzambe na bino oyo boza ko sambela ezali banzambe à lokuta et que il faut bisonio surtout to embrasser to comme biso tout ba kimbangiste pour na papa kimbangu yende prophète na biso ayaki et que bokoki koteya batu biloko mosusu te mpo na biso batu mwindu il faut tolanda prophète papa Simon Kimbangu yo koloba nini wana nyonso wana ezaka mensonge baza bakimbangiste te baza bakimbangiste te puisque soki bazalaki bakimbangiste bakotenir discours wana te bakimbangiste baza bato pacifique boobligaka moto akoma kimbangiste na makasi te lokola bazosala ngo sali baza bakimbangiste te il trompe et il cherche kamwa iloko pona kokosa esprit ya bato ya poto mais Dieu merci puisque na landi na internet ba papa na ba mama o ba fani na poto ba bandi ko réagir ba trouver ko eza mouvement sanguinaire. Pourquoi vous allez critiquer ba mususu na méthode bino pe vous avez utilisé Kimbangu obligé ba tsa mena na makasite siko ngana zo tourner bino poto aider bino na nini
C'est ce que moi je me demande. Je ne vois pas par quoi, quel chemin était bino na nini. Bino ba fali poto ko na bilo kwa ekimbango e ben ça va noir et tout. Bolinga quand même ko kumuna que le monde évolue. Muto sa libre ya kusamba nzambe ya lingi. Ya kusamba nzambe ya lingi. Yo obligé battre lelo bo komba kimangista. Ou ça dans une église au côté au bout le micro au télémine la chaîne. Non ça non. Ça me fait pleurer. Vous appelez na parents, vous appelez na ndako zoke nekolala, au cause la pena mwasi na bana, au mimuni ko uti ko sala musala ya bien. Ya kokota na ndako na nzambe ko panza bato, ko zo micro, ko simba, ko bande ko loba n'importe quoi, ils ont exposé leur vie. Naza ko bisa bango. Exposer vie na bango pour rien. Kala mingi te ba ko regretter yango. On ne joue pas avec l'église. On ne joue pas avec l'église. Parfois, esprit et équipe, les baso kutana, bamoni daganini, salin daganini, basuka yango na biloko politique. Mais le col va outrepasser. Beaucoup de l'église. Mais c'est les journalistes dans la ça que bapika pende. Bisoto zeli ko engagé de ciel. Zambé, oyalanda kabato. Oyalanda ki Paul nanzela Damas a commis avec. Merci. Zambé wana. Okay. Merci. Il paraît qu'on a faire à Jeep na kati ya mboka Congo. Est-ce que tokoye ba likambo etali ba Jeep na mboka? Mais bango ba lebi toujours souffrir. Mais Jeep à Congo maintenant en quoi il les intéresse? Donc aux hommes que c'est le mouvement, il y a un mouvement. Avec Yosiko ozo cerner, disons oza ko comprendre te eloni balingi exactement pour batake bilamba na boye baloba makambo ba kimbangu baloba makambo ba kabila baloba. Je trouve que baza bato sans idéologie. Jeep na ngai siko ina bango ezani. Jeep basala kangwa, se baja ki poto ngamu tunatenda ke bango na poto. Mais poto bazo bato bazo. Au moins dans la vie, il faut que ça la tout réussir na vie. Pourvu que yakutika tena muteme lukunya, bozana poto, parfois il loko kusala les élites, beaucoup mieux que yoke les tina bateau bazana Afrique lukunya. C'est pour ça que le monde va faire allez, bah PC 200, bah PC 300. Et ça basé sur un. C'est le moutou ko yebisa yo. Bokecho ezala ki bien les razo betel ba mubutu. Azo betel ba to mubutu. Ça c'était bien. Là ezaki musique il y a bien. Mais le quoi là-bas, on a besoin de personnes qui bakabili, ceux qui banen. Alors, sikoyo, ça devient maintenant mauvais. Aux hommes de raisonnement wana, ils ont le kunya. Conseil ni noko pesa bango parce que bazo sala quand même lutte, au moni na mboka opposition ezanga raté Tshisekedi ya kiti Kinshasa, ba opposant pe bazala na Kinshasa ba leka na ba télévision. Je crois que koki ko affirmer bango que baleka na télévision balobaka pe mabe ya Kabila na télévision na Kinshasa. Te awe c'est ceux qui ba combattant ba ko beta yo. Ko beta nani? Ça c'est un pays de droit. C'est un pays de droit. So, au monika exemple personne. Mais awe tekali bango ba yeba ba Superman. Il y a ce qu'on le combattant, c'est ça leur culture. Débat, il y a tout le monde qui est à gauche. C'est le débat. La télé, il y a des qu'il faut pas bunda. Mais où dictature, ce sont des dictateurs. Il y a quelqu'un qui a yango. Ndé bazo continuer na yango. Bazo ko ce peuple congolais. Au Congo il y a la démocratie. Bo changer les bango combo. Butaka makamba ba combattant. Combo c'est que bo benga bango ba despé ba garde civile. Et pourquoi vous benga bango ba combattant? Quel combattant? Quel combattant? Ngana za ko bisa yoko. Awa bato gauche basali, bato droite basali. Et pas na biso bazolo bwana. Ba débat isala makana télévision. Kabila bazolo bwana bazeli ko finga ye na télévision na ba politicien mususu bazobo ikasali bien te ba yebisa kabange ezalaka ava émission esila ba yeko beta bata. C'est pour cela que na que non ba ko sebiso na biloko pampa monete. Je suis pasteur na côté loba na Nzambe
Ce qui bango loba na nzambe pona bango ezana tinete. Eza problème na bango ezali nzela baponi. Oui. Bah, tu as quand même toujours ba vie na yo par rapport à makambo belé au bazali ye pas luka yaye. Musala na nzambe na banyango na pasi. Les rwana ba yeba kinga te. Nazola na bitoko, nazola na zelo. Nazopolela mbula. Avec 25 000 personnes. Zambako songaite. Il faisait la Kabila. TV to sombi Kabila muto sombi biso. Radio Kabila muto sombi biso. Ndako to zotonga wana Kabila muto Kabila kuti to zotonga ndako wana. Ye muto zotonga biso. Ezali lokola ba mensana kina tango Mobutu. Mobutu apesi muto carton ya mbongo. Yango na itreli comme Ezaka na bato. Allez. Ezaka na bato Mobutu tende mutu ba luka changement wana na kati ya mboka wana. Nabi ezaka bato Mobutu te. Na solo bako méthode Mobutu azalaki na yango. Bazoka nisekeza kuna tilelo. Ngai naza mutu na Nzambe. Nzambe na ngazu songa na ndinga na ngai. Bino bozela esika basala ka bajip. Bozo yango, si eza pété. Mais pourquoi qu'on vient mutu en Afrique? Poto boluka ki yango. Poto boluka ki yango botoka lukunya. Balobi, on dit que bande ko bazana Kinshasa, ba mona que les soi-disant combattants bazana projet mon côté ya société, bazali na ligne de bazana loko mon côté, tantôt ezaki pe ya bateau, tantôt bo pesa mabonzete, tantôt bo nimele kimbango, tantôt ezabo sambelete, c'est ça ko bongisa mboka. OK. Ça va. Likambo ya ba marchand de miracles par rapport au miracle au Bosalaka. Basengi na bino boya isusu na poto te parce que na poto miracle obino bosala passe ezande na Kisasa passe ezana na Congo batu bako kufa nzala na Congo batu baza ko bela chaque un mois mutu abelaka ata azana ma bokono ya ma ya oyo ebikisa mangate mais chaque mois malaria typhoïde balobi nde ba miracle na bino bosala ngo na Kisasa awa na poto te awa boya koluka ka mbongo. Ba oyo bazoka mbokuna ba utiao. Sina uti ko ebisa yo. Plupart des ministres ba utiao. Bazana posa miracle na bino. Miracle na biso bazana ngo posete. Ngana zo mona bundoki. Omoni bandoki. O bazala iko loka na buto. Ba moni ke beglise pe yawa. Et comme il chauffe, bato comme il bieka, bato comme il nivelenine, tout mi caché, na sima ba combattant. De besoin le bibilo quoi. Yes sur le biboy. Aller partout au monde. Combattant mon toko avec sa moteur. Prêcher la bonne nouvelle. Ce qui a mon amour qui est na tinete, afin de l'entendre qu'on aille. Kolobana mutu ke koyate yo zanen. Yo zanen. Mais qu'est-ce que par bazomona le roi depuis réveil et Salema na katia Congo, on dirait bino ba pasteur ba homme de Dieu, bosali échec moko très 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 fort. Pourquoi? Parce que mabe na kati ya Congo na Kinshasa surtout, ponga na beta ki mwa tour na zaki na Kinshasa na kenda ki ba Lubumbashi, surtout na Kinshasa sika na avenue moko 5 églises ezali, mabe komi makasi, ba maladie ya kobwakela batu par-ci par-là. Musala na bino nini ba pasteur na kati ya Congo Kinshasa. Yesu asilisa ki maladi nyonso. Yesu lera ye asilisa maladi nyonso. Lera kotaki na cimetière asekusi batu nyonso bazaki na cimetière. Misaka uzango yeba. Oya zolo bwana kozela parfois un féticheur. Oya kaka oya zolo bwana. Na koyebisa yo que muto kusilisa masumu na mukileza te. Qu'on le but que, et c'est le meilleur qu'on a une seconde malayo. Nous sommes pas forcer mon tout. Mon tout nous soit libre, il y a qu'on choisir, ce qu'il y a qu'on s'embelle. Yes, soit salé que batons soit s'embelle. Babamba qui est son banque témoin d'âme. Banane babamba qui est ma banane. Basaki batoni. Ata mon tout, oh ya kosili sabat, nous sommes animés les yes azate. Mon tout kosili sa mabena mugile, puisque Satan a zana mugile. Basana Nzambe bazosela ba musala oya kondima andimi oya koboyi aboyi oya kont awo na paria basana Nzambe bazate
bongo sikoyo bango basali oyo nazoka ka bango moko bakote na ndako na Nzambe bapanzi bato eloko bango basali wana ezali ya basambeli ou bien ya bato basambela kati acte kaka wana. Mais pourquoi bazolo bana bango bazana Kinshasa na moment bango moko bazo poser yango. Donc ça veut dire que le sambo ba forcer comme tout est bazo tei oya ndimi oya boya boy. Mais koloba que masumu eleki bazo salanini ou bien parfois ils appellent comme sous les agousa namuto balobi manipulation eleki makasi na corporation na bino ya basali na Nzambe bo ndima lelo que bozali basali na Nzambe minene ba homme de Dieu makasi lokola évêque Pascal Mukuna lokola ba Soni Kafuta lokola ba Albert Kankenza bozali ebele lokola bangalasi boza penza ebele oyo bosali musala wana depuis longtemps et que batu ba bino yango batu bazo pointer bino du doigt comme quoi manipulation ekoti makasi nyonso pona ko que bino bo s'enrichir na ba famille na bana na bino na kati ya ezali kozanga musala kosala. Je ne pense pas que ndengo zaboyi au telemina tongo ke kosala musala au fande le biloko ya kotala vie ya mutu ke azoi à s'enrichir mingi mais bino bozali na poto soki richesse wana eza pete pourquoi vous y amote pasteur azana musala na ye Bible elobi que celui qui travaille l'évangile mange l'évangile soki akozo soki nini mais yo pe me comme ça pasteur zoa c'est ça pete que ne peut kozoa eza lukunya congolais problème na ye eza lukunya jalousie congolais alingi muninga zote c'est mieux ya zoa pour ça qu'on manipuler nini par ba prophétie par ba miracle na bino mususu na ba prophétie mususu arrangé pona ko c'est ça biloko terre à terre oyo même na ko ki komona même et c'est que na ko ba na nini te. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba bandeko congolais bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bato oyo balingi kokotisa biso na kati ya ba masolo na bango bozoba na bango ba je na bango oyo bazalaka na yango na babilobele ezanga tina makambo moko ya tina te oyo bazalaka na yango wana ezali tozali koloba ete na tango oyo bandeko babolingo il faut congolais nyo surtout conscience na e sala bomoni babiloko oyo biso na radio Zoomel Milton banda koloba kala ke ba congolais belé awa bazali na poto bazali ko se comporter malamu te na bato bazali na Congo kutu baleki bango mais tala lelo pasteur évêque Mukuna aye na poto kaka babiloko to yebisaka bino bomoni ndenge évêque azali ko confirmer yango potango tolobaka ete soki biso tozali koloba tolobaka yango te na ndenge te po ete tosala ntango mosusu bato plaisir ou bien tozalaka na besoin ya kofinga bango mais tolobaka makambo ezali na nzela po ete bandeko avenir ya Congo ya lobi soki kaka na maboko ya bato oyo tozongi lisusu na wakati ya munoko ya nguma to ya munoko ya ngando babengi kaima oyo ya munene wana oyo apezaka ta 300 kilo bandeko il faut kokeba mais ndenge kaka passer Mukuna lobi pe ndenge pe biso dostop kaniselaka yango ndenge ezali wana bandeko il faut bayeba yango ete bazali na kati na kozinda déjà acte basi basalaki ya ko violer territoire ya kati na église eza déjà échec mobimba oyo bazui mais sans que bamiyeba boy bino moko boza komona ete moto mobimba amipesi kombo ke o maître avocat mobimba depa banda mosala na ye na poto ti ndenge azalanga na dossier moko dossier yango mpe azwaki yango na circonstance ya makambo oyebi ete bakombata mosusu baregretaka mingi balobaka ete pourquoi batikelaki ye temps ye azwa makambo ya dossier ya Arma Tungulu bakombata mingi bakomi koloba ete azwi dossier wana pe ya profiter
olia sala bamakambo ndenge esengelaki akomi koluka nde nzela mosusu akomi koluka ndenge nini alekela na ndenge ya nsima oyo bazali komona ye lushe bandeko. Premier dossier ya vi na ye akei boye mpe azwi rege yango mpe elandi mbala moko na bamande bandeko oyo libabe te oyo avoka mobimba oyebi baavoka mingi bayaka soki abimi sika bapesaka ye mpe chance mpo aganye mwa baprocès me ye dossier kaka ya liboso azwi bandeko kibota bapesa alongo kibota balandi susu na bafacture susu na bamande oyo bakende kopesa mwesi ya matungulu bandeko mpo mona ete avoka maboko ngai yango bakongole tozali koyebisa na bino soki ozali na Belgique kosala erreur te ke olobo ke nakei koluka nazwa dossier na ngai napesa yango na epai ya soi-disant maître alongo bandeko soki avoka wana soki azwi dossier na yo maboko ngai dossier na yo epoli okozwa rege olinga te bandeko likambo ya kokambwa makambo ya matungulu kutu esi eleki me tala na ntango bakomi na Hollande kuna na Denak asali tu po ete ye na mama Arma Tungulu bakota kuna na nini na bureau esika ya procureur. Alors lokola mpe ntango mosusu mama Arma Tungulu ayebi na ye bamakambo ya baadministration na malamu te ekoki kozala ta mosu alongo amemaki ye kaka mwa esika moko boye na mwa bureau moko boye bayebisi ye makambo mosusu me akosi ye kaka alobi ete te balobi ke procureur aboye akoyamba te wana nyonso ezalaki ka lokola griffe mpo akota na ye kuna na kati ntango bakobima ale kamera ezwa me soko olingi kobala ye bala ye ozali libre olia kosalaka makambo na ndenge ya kintsweki bandeko vraiment epuis bamodele bamalete oyo ya tambolaka na yango wana na poto babidele moko esi esila kala baavoka ya lelo bazalaka na modele ya bamalete na bango batambolaka na badossier na bango me oyo malete wana bandeko botala kaka malete oyo mpenza alongo mesi alongo atambolaka na yango bandeko bamalete oyo ya kala ngakuti nayebi bamalete oyo alongo atambolaka na yango telema eza ya kala tata moko asalaka bacommerce na ya bachaku akoma koutilize yango kaka soki ta mosu aye koteka bachaku ne na poto bapesi ye mbongo azwi atiango na malete wana me atambolaka na yango te ezalaka kaka na garage na ye na ndako na esika avandaka me tala kaka dossier donc maleta munene bato bakokanisaka avocat aza na badossier nzoka nde kaka dossier moko ya Arma Tungulu azwela yango mpe kibota na baamande bandeko ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo yango na oyo tolingaki toyebisa na bino ete bakombata tellement bazali kolinga kaka komeka magie awa mpe na poto bakomi kotisela bango esprit bomoni ndenge nini bafieti bango na Hollande ndenge nini police amaîtrise bango mpe kala te ndenge kaka toyebisaki bino ete lokola basi balembi système na bango wana eza kokota mai kala te bandeko babolingo bozalaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci